Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous retrouve dans l'émission Nabino, avis du public. Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de nous suivre ces moments ici. Et merci Nayemoko Didier Masuki Bisiko Zali, c'est lui qui nous donne toujours la chance d'être là devant nos publics. Et en tout cas, merci beaucoup à Isaac qui est là, Saliker, vraiment, Masolang Isaac. Donc, avis du public, c'est votre émission. Oye, ça là, toujours bien. Bolandango, Mingi Mingi, je suis là avec Patty et Mtaza, juste derrière la caméra. En tout cas, ces jours ici, je vous avais dit, pour Nabino, actualité, il y a qui toque, comme Masolo qui toque, Tara Kinshasa, Laura Makas, Elish Cap, donc opposante anti-valeur Elicap. Je suis là en train de vous présenter cette émission en collaboration avec l'avis du public. Lelo Nako Yambilabino, c'est un artiste, donc pour Nanga, Ampangi, Andeko, Touti Bisika Touti, et je pense que Ezayende Tormeka un peu, Kobeta moi les solo, il y a artiste, Boebi que Kinshasa, Eza Nzungu ya ma famille, bisika artiste et barobotama mboula na mboula chaque jour. Mais on se pose la question pourquoi notre théâtre na niveau international est vraiment ya kokita. Pourquoi artiste na biso bato ko s'épanouir te? Pourquoi est-ce que c'est un problème il y a bango moko to eza problème il y a ba producteur oh bato ça la deux faux. En tout cas cet artiste là va pouvoir nous répondre na ba question oyo to ko poser les loges. Je suis en train d'inviter Papa Alager. Boni. Ouais, kitoko Eli. Molobeliga moko ayebi koloba totikali na ye na Kinshasa. Donc sayo mystique wa boyo akanga ligablo na ye, akanga caméra na ye, alia micro na ye moko. Alager avant dire okoma pe moi fier trop hein, mais tongi toyeba bisika utela na nuapi. Tomona kambala moko okoma kosala lokola esobe. Tomona kambala moko mi ba fier trop toyeba raté bato ebele ba te posera ba question azaka PD ou azaka nani. Tongi toyeba Alager obimela wapi. Ouais, Alager nzamba tindanga salanga kamba moko. Tant nzamba salingai apesinga makambo na ngai. Tant na moni makambo na ngai koki na mekaki mpe koleka pembe na vena biso la die sobe. Tant on a longwe pembe na vena biso la die sobe na leko ki mpe pa ya vena nga do fembola mata di lever Michael. Le lorsqu'on a za pene na bana nga bazobenga nga Mobutu. Pourquoi Mobutu ozui comme on a? Donc moni président Mobutu azaki mutabalwa, azaki dictateur. Nga pesko na ina ba na ye nango sko na kacha théâtre tango lobi déjà likamba ben c'est que ba mona déjà que comédien mo boye ya bogar papa mo tonalité mais ya bien papa mo tonalité ya bien nazate que na déformé na ko ke mpandi na sala ngona scène pona sepelisa ba fan nga tant na ozonga pemene boye otalaka nga na betaka na ba prêtre nga na betaka lo na ba masa nanga Alpha Carlos mwana mokondelisa mokonzi donc yebi faut ça la bongo. Merci beaucoup ya Didier Masuki au moins likambo lukelanga nga boyi nanga makambo ya bilili zwelanga vraiment la guerre très bien. Na mon appel aura danger à la tité peut-être et là on est dans wezo salaye zwelanga est très bien. Ngana yene to betali solo ya artiste to betali solo ya théâtre to betali solo ya Alager o lelo to moni au joueur lokola la di esobe pourquoi pas olongwa na ligne wana. Non bon banda ko sala théâtre tant nzamba wala mbanga na ebisaka de nzambe rêve nanga ezalaka la di esobe pe idole nanga pe ezala la di esobe nzamba toninga olobi bongo nga bibongo nzamba na bandela olobi bona bi olobi bongo atenga na za bongo tant na kiti nzamba benge pa ebiso moni mwana na idole na yo to rêve ne ezaka yo etikala na koma kolia na epepele na solaka na epepele dernièrement vazo amata avion qui de France a benge de petit ana na palin mon gars a dit solobi ni président c'est qu'ayebi Alager moko bo asara nini azali ya fiston sa ya yebi Alager moko azali bien biso vidéo na yebi Alager moko azali Alager vous êtes conscient que théâtre
Yambo Cannabiso, surtout bino artistes, vous avez vraiment une valeur mingité à niveau international. Vous êtes conscient que le théâtre Nabiso est à Kokitamakas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, baza théâtre c'est à Kokita, oui. Mais baza na ba niveau ya international, te ponga des gens international. Maestro. Bango baza na niveau ya qui international. Nini wana te lobi wana. Pona nini? Moi na ville l'autre comment ça la musala na conscience. Nga pona za lelo alaga eza conscience. Na betela ba na ngali solo na sali po bato bayebi nga mingi na nzela B1 show. Na sali 3 ans. Na banda okende na kolongwa nga bati peine na futa transport 3000 aller-retour. Tant na komi wana na za laga te tant na komo ko malaga na komi ko futa aller-retour na nga $10. Na ozo taxi na ok na ozonga. Siko calculer na 3 ans na perdre combien? Eza ba sacrifice. Mais tant na sali na se sacrifier pour ne l'euro wana fonza mba futanga. Omoni ki international wana to loba wana. Mutu aswaka ngona musala. Lelo biso musala na biso tokoma ko tshela ngona première ranking. Dede to tshela ngo babud. Tokoma olela kaka ba producteur lokuta. Lokuta siko ngana sai soki to obebana. Oh, mais nga tunya makama sai sai te ngana makam na yo na otuna makam wana si masko olingo defa sasa ibobeba ne linini te na beba ina ete na lobi boy soki ngana sai sai par exemple to sai robeba na producteur ma a besoin à produire ngai tant ngana sai to yo kana te est-ce que producteur ana produire ngai jamais ah boy wana kutala genda za bongo fo so ngana so beto zo beba na mutu mwa lingi a edenga masolanga ne so ba chakal c'est que zo senga biso moko ba congolais na art na biso tozala ini poto tombola moni ba Nigérien nde bakenda biso siko eloko wana eza te omona video na kwa na muyombe gauche na kwa na fiston saisa na kwa na ve masumu na kwa na siko biso pe ba petit na bango ba descendant tanto ya na ba face biso pale toko monzo ba part na biso ozo comprendre mona mto na part ndeti nga penda bina tali o bose paza wana na cop mo apibi mo lwa na ko chambo se pete na cha yango te maya mwana maya avancer lobi ndoki congolais yemo congolais o yo bendo za boza bato yo ndo sala émission no ba obanga kopi pe ko ya mo eba pesa yo zato babi Elias akana beauté alata na bien azala na ba s'exprimera bien soto pesi yango vitesse age za la mobulu. Donc il y a barankino à la guerre zanango à la guerre yepsa penza lelo oyo à part la di sobe oyo za idole na yo ceux qui battent penza artiste au penza la guerre lui dit artiste nini oyo azo convaincre penza na kata Kinshasa na kata République démocratique du Congo baze belé ba rosa 10 10 ndeza ebelé avec beaucoup ya artistes au bozali ba rosa 10 ndé lokwa nani 10 wana na ko banda ya Charlie Videlin olobina longo lesobe ya Charlie Videlin fiston sai Venabiso Caleb président Muyombe Goji président Masumu nani lisusu na kocha président Masumu masa nanga Sudiata collègue nanga pa zobunda mikolo bien fort Nzambe Dino Bosepe na mwana nanga mo lisusu pasa la bien Océan Sima ya Océan nazana de best dixième wana na bakokite za bango mbale o tu batika ina l'équipe bango quel niveau ingratitude à la guerre ebele ya artiste o baza ba bodo kuta moyo tangite ba mama Kalungo tangite ba ebele wana ozo ignorer bango par rapport ya eza rankini te yo lobina ndima mais eza rankini te pourquoi pas on dimi ba o wana est-ce que na ndimi bango po ba salam na pour le moment ba salam sana bango bien obi ka imour nga salara na tangelango Tatang sangango bod. Oyebi? Est-ce que yebi? Mais pourquoi pas autant guier? Moi, il mourra nga sala kam taper sanga cour na ngopenda ezave na biso bod. Parce qu'on atangi était pour na makamba buzobo oyazati. Ouais. Yede banda TVT. So na kosio loba na kosi bando banda TV. Omona de bod aleki na miso afingi mutu. Omona de bod asali émission mo bo critiquer bato. Makambo oyo ekipaka nango bodo. C'est que ngape na ko compter na buso bato so na compter c'est que na koti c'est ndeko to tangi comme nebo. Elle va to kose de na makambo. Ah donc ba oyo tangi se bata buzoba. Ba o nga na tangi te wana nde bata buzoba bato na leki.
on s'est content de dire Yomoko. Merci beaucoup à la guerre. Je pense que au lobby Imour Oyo Salaka au Tangelango classe. Chers téléspectateurs, Tongito landa moi Imour Moukié, place Bozali, Moutoumora Sala moi ba bien, moi ba stress Zali, Bozo landa très bien, Bolanda papa à la guerre Capondenga Zosa la bien moi Imour. Ça va faire du bien, on le suit et on y va. Bandeko Diambere mwaka koti na kikoso aza kumelanoa. En plus Diambere ngo azala Diambere yo bato bamelaka Diamba te bakie kulala Diambere receiver. Ndenge Diambere ngo azalaki wana azalaki kulata kaka coupe moko. Coupe ngo pe izanga sentir. Diambere koti na kikoso abandi kusukula abwaki maya liboso na se kuita Diamba komi kubule lukula sirisi. Diambere azui coupe mbala moko abendi boy na nzoto e. Azui mbala moko nzete abendi ba porte sentir koti sakate. Na place akende kulala Diambere lalite yewa na likole 207 abandi kubelila kasa izando batu baza kukota kasa izando comme d'habitude ba receiver bazala soka za kusenga mbongo ifazwa bachibelezi ateli banda ndenga ya tiaki chibelezi libanda nzeta kangela ki coupe ilungwa ki coupe kitakate soka leki na firitor yoka bato butala papo isima lukula ngombe oya lingaka zala ngando oyu penza oyu toza kumona tasuko nakate oya za masante boy bandeko aye kukoma na victoire ndenga bandaki kusenga mbongo mutalingama tana mutuka mama ya vegle ndenga chaki kaka sima bongo mama wana ya vegle ya poser liboko asimbi mama yoki ça ne va pas. Ali mama lukula zalaki respect abeti na sima. Papa excusez, mutu abana mapasa nani boka bulangana kota na mutuka. Maestro. Merci beaucoup, ça c'était l'humour. Il y a papa Alag Tondimi Tomoni. Papa Alag bote kozwa trophée na Toseka. Mais ce ko likambu nini bozanango entre Bino na Saisai. Tosana likambuta la di esobe aza esobe alagi aza alagi saisai aza saisai ba saisai baza lokola ba Real esobe baza lokola Barça tango esobe gagner ezate lokola soki Barcelone a gagner nda longoli makasa Real te zakaka te basala abu azui donc esengaki na minute wana esobe a gagner yango esobe asaki nini a gagnaki soki pe esengaki saisai a gagner saisai pa linga sani anga gagner donc ezakaka bongo na minute wana esengaki kaka première fois ça nini azala donc yango monaki bapesaki esobe ezate ke esobe atravaillaki so nde nini saisa ya koki tete ezaki na temps wana ekomaki mpe kokonte na bana oyo bazalaki na bacoach na bango quoi ndeti lia mosusu saisa ipo toyebi mpe ve aza grand formateur azwaki bana ebele bayeba kotravaille te biso mpe esobe azwaki ebele mpe bayeba kotravaille te mais oyo ya conscience mpe. Merci beaucoup à la guerre. Projet Nini Ozanango parce que tu commis déjà à la fin de l'année. Tu moni na ba TV ozali susute, ozo les KPT, succès pesate, tu moni na ba publicité peut-être mukie pe kaka moi nzamba ototombolo mikolo yo boti ko gagner trophée ya Toseka. Ozana projet Nini, ozo les kana TV te pourquoi? Producteur azate tondenge nini? Na ole ka o. Skoleka na nga na TV te loba ya groupe. Pona TV na ole ka naza chaque jour on est na RTVS en Métissa. Nous avons na Métissa, nous chef du groupe à Métissa. Groupe na Yomoko, qu'est-ce qui se passe? Groupe na ngai na komo Alexandre siko na force na nga na obetele su mutu parti te. Poto beteli bango pe ba porte to moni ba sale loroté. Alors na komo sala ngo siko na volonté na nga batu baza calme ba ozwanga d'ici les 5 ba ozwanga na Solid TV, ba ozwanga le susu na RTGR. Donc na Solid TV na RTGR na Solid TV na ozala mardi. Donc, sanga R mais gag naza chaque jour pe sur na Solid TV. Na RTGND sa biso jour potocha to lekaka. Donc un train. Donc toza souhaiter na besoin to beta ya nani yo fungole la biso poto sengi pe bele. Banana zala na 16 ans. Na osenga kaka ba poete bo soutenir nga ba poete bo soutenir nga. Leo na komi na ba tranquille ke. Na senga kaka. Te nzamba lo bipe fo longa na makamwana yo mongo pe. Yango ki babengi Mobutu. Merci beaucoup à la guerre to komi na suka. Tozo ke na suka ya émission na biso la vie du public. Je pense que bazo la kaka à la guerre na masolo ya osekisa na moni wana bande économie balé ba anomi balé ba telemi wana je pense que kala mingité ba osa ba dédicace na bango mais à la guerre et loko nini o ba ko s'attendre nango na 2018 parce que yango déjà ils ont comme à peine. To s'attendre na nini
aux un projet nini et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu remonter encore théâtre na biso humour wana o batba yebeli congolais tolinga ko sekamingi qu'est-ce qui est sengeli ko sala pour que ekoma na niveau international. Bon, premièrement pour to koma na niveau international wana et senga biso nano ba manager moni avant le artiste akoma grand tolelara ba producteur. Sans le savoir que producteur a ça muto abimisa mais faut un manager pour manager ndé muto à côté là yo pour net bo kala trote ngana oke Zambie na festival lo ba bengi ngana na oke na Gabon festival les akuna mes préparations ngana oke ça na Zambie tu vois parce que maintenant oke ndango na ni manager mergue tout na oke na ça là na ni conseiller parce qu'on prend moins de mboka à réseau beba donc bato wana nyoso fo bazala rappe mais na ba artiste pour musale ça nini et salama donc ceux qui bato ba pesi biso chance ya ko tambusa mutu loko la lague na part na ngana manza comédie Congo likolo parce que na to sekande ucho lo ba wana to ucho mona ouais nazaki so tour ba ça ici festival to sekana aux parrain Maloba Mobutu pour masolo beta makuna tous les 5e génération ba beta masolo beta makuna ya papa lague nane lo moya na kati kuna masala nga bose falinga ngo mama wana so na beta ngo elengi ba pona batu o ba balinga lague na opesa bango deux pièces à théâtre na besoin kanga monde entier pesa liboso o na consommer bango en janvier awa ou bien na ba décembre oyo et mais voici l'artiste. Tant on longwana na obeta lisusu pièce mususu ya titre nango eza mobali azua ayoke la mwasi na ye mutema mabe mais la guerre on dit pour ça la ba site malamu te to mona ba image no vraiment professionnel te qu'est-ce qui se passe siko bata ba site balingi ko pesa nga contrat te ba contrat zo ya te mais relation des autres tonine on a la relation ma cité parce que tout le monde a baninga bossa na ba site à kitoko mais yo kaka ba site à mike il y a vraiment ma cité makambo luka aussi sango retourner ngani relation ah ba relation on a papier hein o mabanga o basa baka o moi ouais ça ba so bazatiko so na za ba on 60 tala Mobutu omoni ngana moyi na ngame public e moni eza ya makasi donc eza sikoyo ke ndeti boy boss na biso awa ya site yé mutako sala artiste lelo azal mais na relation na été tant ya mona ke na besoin star o bando travailler aloba eli lukela nga mona wana a travailler ndeni papa o bando travailler bo fin du mois bando za boy yo bando ko tsela nga belema boy moni mutasala na sima ona bat ba découvrir nga pe na osa musana oli ezaka teke nga asali eli ya chela nga awa bat batali nga bénéficier te mabe ya DJ Masukelo lugarande yango yo ba bi artiste na oyeyo alage alobi soza na basita kitoko yeyo azo galérer fort en tout cas mutuka kuta danger zate to kuti mutuka mona parking je ne sais pas c'est pour qui et ça yé OK merci beaucoup on continue avec ça alage toza apostolo ke loka suka nini obongisi siko yo po batu ba seka e ba kinango ndetara ba poko lelo ba stress tout ça bana ngape masona ngape bino bokanga lokwa banzemba ya fere nati yo nya beta to beta ndoko mo ya moibi mocho wana moibi wana ona beta to seka beta to seka ali sona beta to seka wewe biso ba champion ala bande ko batata mama mbali moko boy komni taki tata mamba wana azaki muibi ya makati na feni na bao alinga mona tali papa te yesa akoti amoni lipapa fayiba lipapa wana akubaba ngo mukole ko kadema kolona kawati papa yekuluba kimuyiba mono ile kindel ifuna mema mono l'église papa ju mwana l'église bake kuta pasara ju sambila papa seri longola mono ikimuyibi papa pasara bandi kusambila mwana wana muyibi lungwana nzota mwana na telemeli yo muyibi lungwa pasara loba amen afungula bible boy Matthieu zate afungula bible boy pisame zate atoni ba diagra nana yibinga pisame balobi pasari yo mo sala nini Luka ayeko bana papa mwana neki muyibe leke akomi kuyibanga na ba verset mema yesika mususu azui mwana wana na ndako ngange bake kukuta nganga zusolula na telefone balobi ne papa nganga ulungula mwana okimuyibi nganga bibo buzela na sisi sabongo na sala nini na sa nganga sisi ko sulula lobi na papa pesa nga 50,000 papa jwili beaucoup 50,000 apeka te apesi papa bandi kusambela nganga bandi kusala sala ka cérémonie nganga sisi salubina papa
mwana ndoki muyibe sili zwai kende na indako papa zwi mwana bandi kubete na nzela yo likoleki muyibi na yo 50,000 tulingaki tusumbela bana biloko bona ne yango munganga ke kulia mwana bandi kulela papa naloba ukuluba nini 50,000 ke papa kubeta ngate luba kasi luba papa akutisi liboko papa ta 50,000 pe nganga na chombo ne ya mwana yibi yango Merci beaucoup. En tout cas, oye pona clôturer pona ba mama. Ba mama bazaka na bolingo. Po ba mama mutu bakolisa biso. Papa ke kumela jour musu salangwe. Ndenge papa langwa ki bafuti papa abengi mama. Mama na bana, yaka tufanda na bar. Njoka mama utaki kubota mwana na asa 2 mois. Mama lukula yake ameli. Mama langwa kate. Papa langwa kate. Bango wana bazongi likola mbetwe. Ba mama lukula bazalaka na bolingo. Mama zwi mwana chena liboko balala kate. Ndengi balala ki baza kubude. Papa na sa kwita akomi kubula zubeta basket. Papa soka dendisi liboko boyi muna kangi bebe abwaki kuna. Bebe na kibubeba alobi nanu naliete papa uya kubomanga papa. Nasala nini? Nalongwa. Beba milongoli na sa mbetwe. Papa ndenga bandaki ku rampe esika mama tiaki bebe ya lunguli mutu atiaka te mama za kubule bebe njoka papa lali wana mama yuko na sabutu mwana komi kulela aringa fungula misu mekilo mama lubita na merisa mwana mama tanga kuti sibwe aza kubwaka mama bule abwakeri mwana njoka papa pe papa za kumela mama yuko na sapongi sante bandi kudimine mama lubi oyu bebe aza kumelanga makasi boya wuti mama buse boye ayoki minu mama lubi mwana nanga bimina no minu te oyu mwana na minu ebele na munakulukula ngando boya wutinga wapi mama yo kulubata na koti sananu mwana liboko na kusi na yo katsoki mwana subi mama koti sabwe ayoki ngoma mangenge ngalibi oyu mwana nanga te mwana kwe merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Il y a avis du public. Je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Bolandia Okitoko, Boseki Makasi. Et merci beaucoup à Yemoko, le boss multidimensionnel. Il y a Didier Masuki. Je pense que Tokomi Nasuka, Elishkap, donc Elikas, opposante, il y a anti-valeur. À Salika, émission, Oyopo, Bana Poto, Bana Kin, Bana Zabra, Basepela, vraiment trop. À la guerre, Tokomi Nasuka, moi, ma bangamou, qui est à la guerre, s'il te plaît, parce que il y a jour, il y a fête, il y a Noël, joyeux Noël, Noël, pas banani, to les cas. Donc, meilleur venant pas à Maître Michel Djomba. Propriétaire il y a dossier nion surtout il Belgique Maître Basalam non pourquoi pas na bossa na Igema Simango mauvais Galor Masungi Joali Salam Salara ndenge zalara Badja Putela na bossa nité Arnold Kake Semulume maman Chantal la couturière et pourquoi pas maman Elise Expérience oya bengsi papa la gasa la une semaine en Suisse merci maman Zamba ozon Sara Yebele maman pasteur ya papa Silva Mango église ici EG et bon on a bossé na te Evelyne Libota la mère des orphelins moi si mbinga Kalatai donc bato pe balingi ba contacter papa la gapo na musala makasa osala contact neza please code moko na biso 243 ndenge za kaka 89 52 62 688 plus code moko na biso 89 52 62 688 non meka penzoto non meka penzoto na obeta générique moko générique ah il y a musique oui titre nango eza on a raison moi extrait titre nango eza songa na lobi kaka est na kosi te bolobi on a raison eza boy olingi yo finga baluba totamboli kisasa makolo baluba bayeli biso wewa bayeli biso na badiama musala ebandi na mboka nakosi te nakosi eza ya solo wende na okena bango dona yeka kawana olingi yo finga baswahili bakuti kisasa na potopoto batongi ba prince batongi bandako babongisi kini tokomi ko viva lokola poto nakosi te bolobi eza ya raison. Ah voilà, on va contredire. On est dans la polémique. Hein. On clôture déjà ici à la guerre. Je pense que Babangé Sili, Tomoni, Bananayo, Mbote. Mbote Maman Nangai, grand journaliste ya Mboko yo. Yo zamutumo bosalama mbo bandakala. Oeza Yves Peselengi, toi pembeni ya président Alage papa Alage to bien Mobutu CCC ko babi les grands festivaliers batu baganya ki biso to fanda ko to champion. Ah OK mama banga. Ouais mabanga eza nango toujours na opesa mbote nanga na petite na non neveu nanga quoi. Ma troufette na kata France wala nangai oncle nangai
ola lingaka mingi toujours ve nanga bien que Olivier Momo koto aza kuna Holanda ngai na ebi ser nanga Sylvie Leta mama nanga Yolande na kata Luanda sans oublier mama leki nanga Noeline Munga yo ebi makambo bande banda papa la ge yo azo soutenir Yves Peselengi ba otsa biso ba poa bino pe bo soutenir biso to na posa soutien na bino papa la ge musale zali biso to zali to na posa ba soutien na bino ba na poto ba vrai chéri ba vrai job boya botsa biso pe na poa groupe Kamael to za to na posa na bino. Ah, ok, merci. Soutien en Tombola, to ya magasin. Ok, to daki nande comme Soussou. Ok, Mbote. Ouais, Mbote, grand. Moi combo, moi mabanga et ça la. Ouais, combo dans un garçon fraîcheur, simple chemise à ballon, autrement dit tabita. Ouais, chargé à mouvement ya Kamael de papa Alage. Dans mingi ya rolo ba penezate na zara pene ya papa Alage ngana benga ke Mobutu. Aza le seul mutu asala comédie na matanga ya kokobara na biso kokobara sekui. Donc si le loco bar na biso akoma ko vivre na mokili. Oui, donc na koma ko tala kokobar na ngai. Ouais, na pesi mbote na ngana Messi Lubaza di Ojogo mboka o diable. Landu ba ka ba chauffer ya moto. Et Dieu merci mboka nya Marlène était si avait na lela toujours pona yo. Ah, Clarisse Ntumba la belle femme mona popia mokolo na kata Walwood. Yo makambo salanga mabe Clarisse Ntumba fo solo la makasi. Ouais, père leki na ngazingo ndombele. Talaka yo. Merci beaucoup Alain. Oui, ni yonge si la raté to comme vraiment na souka il y a émission na biso avis des publics to daki vraiment on est sengo makasi ko présenter bino bana poto bana zabra. Merci beaucoup na yemoko Darlene Kaseta la rayo et merci beaucoup na yemoko le boss nazaka nayo tato tikala ka nayo mutao safula makasi zaka yo le boss Didier Masuki akaka yo. Merci beaucoup à la guerre, merci vraiment na présence na bino et puis l'invitation na bino. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, les numéros affichés juste là au bas de vos écrans, vous allez nous retrouver tout juste après pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis merci et merci beaucoup à Charlie qui a été derrière la caméra en train de babote talakanga et ça la bien opposante anti-valère et l'ISCAP. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. On vous dit au revoir et bye bye. Avis du public, donc avis du public qui tombe ma casse, avis du public qui est liboso, avis du public qui est ça qui va produire na biso ba ba ko yeba même indele même batunyoso. Avis du public et ko salama, on a te promettre bango. Avis du public c'est pour la langue ma casse pour les même sango ya partout. Et il y a un mokili mobimba. Sarabino oeza avis du public, il faut qu'on y mata. Chimuke bae bibino. Il m'a su ko koya te. So yo longo na yo longwa, mais ya ko koya raté. La vie du public ils ont compte à 4 na vie ya moto pour na ko bimisa nyonso za 4. Avis du public. Jessica Bachola kiyo kakawane nzamba kotombola yo haleluya. Avis du public donc motono ça veut couper ça liloba. C'est oyo batalaka avis du public boba kisama boya idele ponda ko yamba papa ya zande ndako epambwa maka. Avis du public suka na émission aujourd'hui moko public ndezo pesa point. Avis du public oye. Avis du public. La différence dans la différence. Ton travail, tout ce que je peux c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, émission Bolandaka, émission solo, émission le vérité.